Bonsoir, bon à Londres. Aux amis, ici na bino la voix des anges de Kalikolo Berve chante. Kafu na kafu ya osana tsebino mo boyebi. Donc ba bindega ezalara nazobela papa beli abeli sibena bana. Donc corps peneza bien tellement na senti moi ça va. Ni na beti tour na talape ba collègue ne bazo travailler. Na ça tout bien dans de bomo na tisha climatiseur, batimora boye ba jokingi. Donc papa moi Gucci. Donc na ça bongo na beti kama tour na mona baya ma casquette moi Tony. Donc moi tour kaka na tala baya comment bazo évoluer et ça li bien répéter les qui toko maramutu pepele. Ah ke pas lisu hein. Lisu ko la lisu. Mais yeba on siko eza actualité yango ya. Bana Londres bozoka pour être la koda. Donc mingi on lobezate donc na souhaité ka bonne guérison na président nga Ibrahim Nzambe na nyonso. Donc ngape moi na yoni na sabu na minute ça va un peu déjà donc ce mo na tamboli bo eseki makasi pene koti. Mais semaine prochaine de bo mo na nga ce qu'on a tatami de bo zoba image bo pe blog asika malgré tout na zo bela moto zo sala. Na beli mais inspiration ezoya. Pour makambo ezali boyoki molo mo mukina frappé wana boyoka ngo molo mo mukie yo mokolo bakina nga chéri tokokende paradis tamona yawe lelo yoke yo tiki ngai nakomi lela kanga mokomawa bapomese nyoseke na mai chubu Mbalingwa mama Charlotte Pigeon Chubu Mbalingwa Ibrahim Nzambe Chubu Tony Twingi Gorgani get se samba Don a essayé malgré maladie même tout et noir au sala pour ba plan sika yé pina yé pour sentir on va répéter zoya donc tous ensemble na kuti ba ninga pina donc makambo tout kitoko donc ya ba bonne guérison ali sous na président na Ibrahim Nzambe nyonso ngapende Kalikolo bana to Londres bo bagla minute pe Nzamba salide ngulu donc moi makasi ye na nzoto mais semaine to banda to banima kamuna bino na lo balanga trotte po na pe na mo repos boyebi kaka dans na pe mpena na nyonso kafu na kafu pesa tango toujours champion idéologie changera tu sais dans makambo ya moi na lo bara peki sanga ela konya so mama e ba isanga ela konya so mama e rere kasi ko peki sanga na pesa tango na lingite ya ko ba isanga mama Charlotte ngana boy pona yerere na yoro na yerere na yoro mwana mama Ibrahim pesa ntango mama Charlotte Pigeon bobo japonais yoyo porte-parole du chef ataba boyinga e yokani bonne guérison pana emro ya Ibrahim ya Nzambe na nyonso bonne guérison biso to lemba ka te doto sa toujours musala ou ya soda na la code ya makasi ya kafu mwana njili ya kala ya tongo si registre peut-être ça bango que poto to yon pe 6 registre ta ba la muka biso to comme déjà bonne guérison bala ma Charlotte Pigeon vert na oki masala nga beva ke nga pesko ne na kenete me na kosaka moi c'est nga ki lelo ya ngwana moko soka mati moko benera na se ah papa yo komyo kendo tikanga moko désolé Ibrahim banzata mokuma ya bana sito boti papa awo komyo kendo tikanga kaka désolé monuma Ibrahim ya Nzambe motema ma Charlotte Pigeon vers na London ouais on a la koda soda makasi we mabengaka na kole bango kaka no lemba bango te na kola ngoti suka père uzaba soda bana babunda makasi pe babunda makasi donc basalam kote mo bazali ngapela la pyramide kaka lisu likolo ya lisu système alelo lisu likolo ya lisu ya lengi na kati na ngana suki na ngai wana baba japonais yana petit king s'il vous plaît dumer na biso yeyo mais yé abel lo baramingi te pe regarder on lo baté mais yé boulonné bino mo bozo a Chris moda da makolo na maboko ezo sala 6 pédales 3 fois pédale lo bongo yo mo wayo ko 3 fois pédale yé ça va expliquer par là ta muke ba la potombo ta muke ba yo kayo ka vona yo nazobela mais ne ka répéter les président bela belisi bana nyasa mama Charlotte Pigeon boté donc kitoko fort musala nde par le bébé était même musala tout man a misaki lelo nde yeyo makambo etali bana Londres
Tony Twingi Gorgan Daki Biongo Eli Biongo na bossa na raté ser na kwani na Londres malgré tout ma bossa no ngana ko bossa no te kwani na Londres salon José Mampuya donc kafu na kafu de Bobby de Londres alors bossa la tête bon ouais ça Gelo Priscilli Soda Makas Bobby de Londres na pesika ba bon guérison na leader Ibrahima était en maman Charlotte et Pigeon tu veux que santé ningana mo mukeme tu veux que dans Zambie déjà sali guérison kotika tsanzoto beaucoup déjà elle est quoi nango alors bambo tega trop kimia puis tous toujours à bosser on est toujours ensemble tu évoluer kaka ba chance capé zo ba kisama toujours to kende kaka to kende c'est ça to koma tu veux que to koma sina terre promise to koma babila kizelaka et ko kisama raka alors leader roi de la santé déjà comme calme bah merci mingi pas Nzambe ina pesa kimia ko to toujours en forme pour biso beto ça va bien malgré tout ngapena temna zolo bawa na surzo ka mo on mara mo pe ka ba maladie ya maladie kaka mais nabi ke maladie za nga été ezande mekende voilà et kende lango de évoluer toujours merci na pesi ba salutation merci voilà Ago ya lire aussi temo remontada Samora sa pitié qui a des végements kana tati wata c'est peu fort l'idée na ngai boya Nzambe na nyonso Nzamba monde entier moto akela biso na mokipoto zala sala ka moi bien quoi na l'idée na nga bele salinga pasi mais na c'est peu la komi bien ko zala ka bien ti siècle ba siècle ma bio so dona makasi rosi tembo yeyo mama Charlotte Picha bambote mabaya de Londres bango ne soka ba Londres mais bambote na bango mote mama be yo si wapi mambo moto wolo nyonso zwa Charlotte Picha Ferre yango ngana resona ka le moment di passé tango toko kende na cinéma na kati ya ville to sukola na plage to la liste nzoto na H je salue toujours ouais bana poto bana Londres monde entier mobimba bozo mona ngai yo c'est que na bino c'est que makasi wa simbi makambo Ibrahim Nzambe na nyonso veut dire que nous ensemble avec mon porte-parole pour le mouvement bobo japonais les bozo mona karaté biso wana toujours ya na kati Londres en tout cas président na biso Ibrahim Nzambe na nyonso sengi na yoka keto take ngai vraiment secrétaire na ma problème kidi yo et bien au début que nazali na makambo ezali ya bamatanga bana micho ko kupena bakundite mageni yes bakundaki mais ko ko faut ba monsieur ma mercredi bakunda jeudi donc la salle que fort de roya pour ta makambo belé kuna bota famille babité na kotika mouvement na ngai te funa ya bana poto batuka mona ngakala ngai na zongi sek na bino star diema mdangola chef na bango ba boya ngana on etali ta kuna mona mona na promise nous na poto obaya ngo mon bah on a pas mon prima mon prima ma chouette pigeon ma moto belle le lieu à trop c'est pelé à trop gros bijou ma go bana ba ma mingi te pour bana mingi ba beli bana mususu e bika ndenge za toujours je vais ka to pese la ko ma solongo za la bitoko bon bye ouais merci mingi ouais bana Londres basalama ebele beseka trop donc mingi vraiment kolobeza te donc tozalaki vraiment na mwa douleur makasi papa na biso Ibrahim Nzambe na nyonso auti kobela mais siko Nzambe asungi mwa baguérison na nkolo donc merci vraiment na Nzambe osungi mwana yo Ibrahim à se rétablir normal donc papa ntango abelisi biso bana nyonso donc ebeleli ya papa ezalaki vraiment bien te mpa na biso tout obeli tala vraiment séance oyo toleka semaine oyo donc esalemi vraiment ndenge comme il faut te donc malade ya papa ebelisi biso tout oyo baberve chante badiscover bacris moda donc barosi bantembo osanti minake balakoda banakonda bamonani te mpona babeli bantiflamme babeli donc musique babobo Japon donc papa kobika na yo sali biso bien toyebi ke semaine oyo makambo tout en marche ya bambote eza kaka ke bajojo muya tokosani te donc Joseph Vwemba na Londres
Ivan Todake, Tedin Koyi, oza prêtre, bangote, yonde makambo.